Bokota la famille, bokota makambo awa esi ebimi ba matière awa eke zongi ba dossier awa eke zongi eloba ta bandeko na biso mosusu balobi mama Ines NM officiel ezalaka nini na bino ezalaka nini bandeko na nga kande boyebi biso toza bapanzi sango biso toyaka nde kopanza se kopanza topanzaka na biso batu te mais musala na biso esengaka biso toya kopanza nde sango bandeko na ngai lelo toye kopanza sango famille Bota eske bozali Bota ngelela nga nanu batu nyonso penza ya famille Bota ba oyo nyonso balingaka Belvi kandi soki oyebi ke eza na mutu moko oyo oyebi alingaka penza la patrona oyo bino moko bobengaka coutume de l'écriture Bota ngele biso batu wana bo partager na bango baya koyeba nini ezoleka na Belvi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na bandeko nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino. Boyei malamu na chaîne na biso Ines NM officiel. En tout cas, la famille, ceux qui ont la liboso et salut que non, oya kokota na chaîne biso ya Ines NM officiel quand est que nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonner ka bongo ko bossa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel a remonté ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. La bête et la rabine toujours et encore c'était que non vous informer sur notre devoir. Oui bien sûr ils ont un devoir oyo biso de notre côté tokotika la koanga na te to koboya te ko toyebi ke tant de personnes bavanda ka bazela ka mama Ines NM officiel aya ko panzanteke. Merci beaucoup na ba nyonso déjà balanda biso kande boyebi eza musala nanga donc ya koyaka ko panzanteke. Moi makelele bozo yoka naza mama ya ndako kande boyebi na otuko vanda 30 minutes te ke na osala émission 5 na sala moi eloko moko boye na ndako te na osala misala ndako côté mosusu na osala émission. Voilà la famille Bota boya nani boyebi ke lelo oyo Poutine a totalisé 8 ans ya chaîne ya Belvi TV lelo oto beta lisolo boyebi yango Bolandaki pe live Bolandaki pe live ya Belvi to mona ki nyonso elobama ki kuna Bolandaki toyaka ki oso na matoyi. En tout cas avant na sala analyse ya makambo yuti koleka na lingi na pesa ba merci mingi na famille Bota to na opesa déjà ba merci na pesi merci na mama na biso moko azaka na Cape Town plus précisément mama Betty Feza mama Betty de partout aux Ali. En tout cas, nzamba pambola yo pour na soutien ye penza nde atelema na makambo ya famille Bota Cape Town. Ceux qui bolingi bozala en contact oyebi ki oza en Afrique du Sud précisément na Cape Town olingi ozala penza na groupe ya mama Betty la famille Bota Cape Town. En tout cas, beaucoup de biso na ba commentaire tokotia bino en contact pour que bozala na bino pe na groupe ya famille Bota. Merci na ba famille Bota nyonso de partout où vous allez ba mama ya Poto grand merci soki lelo oyo famille Bota telemi à 100% c'est parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, il y a des mamans, des papas, de filles, de garçons oyo bazawana bazo soutenir ka Belvi à 100%. Je vous dis vraiment un grand merci. Kande yemoko alobaki na live na ye alobaki penza merci à makasi. Merci beaucoup. Na famille Bota TikTok grand merci pour la musala bozo sala vous êtes vraiment exceptionnel boza vraiment somo boza pesa somo merci beaucoup. Voilà lelo Belvi quand il ko totaliser Belvi TV ko totaliser 8 ans d'existence. La famille Belvi a utaki koloba alobi 8 ans ya mafinga 8 ans ya kochola 8 ans ya ebele mais aussi 8 ans ya musala kitoko oyo Belvi a travaillé dur. Vous savez la famille quand elle na lobaka toujours awa na émission na ngani so na lobaka na lobi na côté ya théâtre
soki eza na bato o ba fingami makasi Belvi Kandi est la première. Belvi Kandi a fingami na ndenge moko ya kosakana te. Ata soki bato mosusu baya koloba mams ba finga ka ete mams azana ba journaliste o ya futaka bayaka kofinga. Mais tandis que Belvi c'est vrai na ebandeli yepa lingaki akota na makambo wana kenona zala ma ba journaliste ba defendaka. Mais ayaki ko comprendre que non je suis une chrétienne. Soki na ko continuer ko futaka ba journaliste bayaka kofinga. C'est comme si nazo encourager mabe. Yango bomona akataki na ye. Batu o nyonso bomona après kaka une année existence ya Belvi TV. Ba o nyonso bando mona ba ofinga ka, bando finga te ke no Belvia bando futa bango. Ata ba demero bomona, Belvia bando futa bango te. Alors, elle préféra na ye à travailler ka ndenge aza mwana nzambe, makambo na ye etambolaka na mwana nzambe. Belvia fingama. Likolo ko fingama la famille, nzambe pe azotombolaka ye chaque jour. Nalobi bien chaque jour. Bisika batu bacholaka, ne place nzambe pe ayoko kotombola. Belvi Kandi Kandi bomoni lelo oyo totaliser déjà 430 000 abonnés hein. Na ba YouTube o biso to sala to yebi ba secret ya de ces personnes ba sombaka ba abonnés. Eza na batu o ba sombaka tina ba view. Au moins na chaîne moko boy songolo pakata boni tali ba view bolobi e o pezaza na ba view. Nzoka en réalité eza na ye ba view na yete. Asi a sombi. Nzoka en réalité eza na ngo ba abonné na yete. Esi a sombi. Asomba ki ba abonné kaka batu ba mona ke no chaîne na ye eza ya munene. Yango boye komona différence ya makasi na côté ya Belvi Kandi. Belvi Kandi ti ba abonné nyonso bomona eza famille bota. Ba abonné ba s'abonner. Ba abonné baza wana pona ko soutenir ka mama na bango. C'est vraiment une bonne chose. À part ça biso nyonso to mona musala Belvi azo sala. Belvi Kandi epai na ye bokutikala komona bandumba te. Belvi Kandi aza wana pona ko entraîner ka bandumba te. Biso nyonso to mona il y a même pas ton sekanano biso pe songi leki. Il y a même pas 2 mois hein. To mona ki biso nyonso mutakala ya Naël ebimaki. Mutakala yaki kobima hein. Bande konanga to vanda ki biso nyonso to lobi makambe bandi. Mais to mona ki makelele défense ezaki ya makasi ya ba ki ko défendre famille bota batu babisi matière. Nzoka nzamba lobi bo vanda na bino kimia matière mosusu ezokota kutu matière wana nde kozala somo parce que ba preuve à l'appui ezali ndoto yo ko vanda to ya komona utakala mosusu oyo ezotambola mikolo eza kutu ata moko te 28 vidéos. J'ai dit bien 28 vidéos la famille. Là déjà na sina moni soki 6 na yoki nzoto malili na bangi na lobi biloko aboye na Belvi ekotikala kosimba te. Yango bomona ka Belvi azwaka toujours qualité. Alinga kozwa ba quantité te. Et puis chez Belvi hein, yango bomona bana wana ya Belvi ba jouaka. Premièrement bazona bolingwa makasi. Omona Nikita na Paris. Bazana bolingwa. Ta soki ba pesi bango rôle, faut ba jouer. Donc on sentir pensa que il y a de l'amour. Bazo jouer ba rôle na bango eza rôle ya ngana la kisake no ngande na yebi koleka oyo bazana ta wana te. Bakoya ba jouer na bango musala na bango très kitoko. Soki ezake batie Davina na Linda. Bino moko boko mona boko sentir pezake aweza musala professionnalisme et aussi au-delà de ça lipolo na ngoto lo bango kana lingala bandeko nanga. Bo sentir qu'il y a de l'amour hein. Donc bazo jouer penza ezate que non awa compétition ezate. Mutu na mutu azo jouer selon ba degré na ye selon ba niveau na ye. S'il faut que alela akolela. Ayebi ke awa na kolela. S'il faut que non awa sala boye akosala. Po ayebi ke o eza ba capacité na ngai. Siko na côté mosusu, premièrement bazana bango bambanda. Bazo welela ka mibali. Oh déjà asi a beta moninga mosinzo. Asi abima déjà na mobali ya moninga.
siko bakoma na bango bambanda ti bazojwaka wana eza babwakela. Imaginez la famille toloba nani bato mosusu biso mpe kolobaka toyaki komona présence ya Chacha d'or Chacha d'or ayaki kozwe na Bella. Connaissant déjà histoire eleka entre Grâce Luzolo na Baby la Donja, connaissant Belleville Kandi coutume de l'écriture, aza mutu moko alingaka bato baswana te. Belleville Kandi en aucun jour akoki kosangisa Grâce Luzolo azala mobali ka ndenge azaki mobali ya Chacha kote mosusu na filme Chacha na Baby bazala bambanda. Bomonaki ndenge nini Baby asambwaki il fallait voir na kote wana babiloko Grâce Luzolo akomaki kopesa Baby. Vous allez sentir que kopesa moko ya kanda makasi. Pourquoi kosangisa bango? Pourquoi kosangisa bango? La famille eza pasi eza pasi mais babilo mosusu Belleville akotika la kosala ngo te po ayebi importance à mutu, ayebi ke bien sûr film elanga etalema mais na kati ya mutu akotika la ndenge nini après film mutu akose sentir ndenge nini quelle humiliation bazo humilier yo na film. Quelle humiliation la famille. Na kati ya film yo oke ko jouer. Osali confiance ba pesi yo rôle. Ya ex mobile na yo bango kande baza couple na bango yo sikoyo zambala. Quel niveau ya humiliation na film. Donc humiliation ezomona na déjà na miso ke non awa ezalaki kaka ba tuta na mitukuna. Mais biloko a bongo Belleville akoki kosala ngo te. Po aza mwana nzambe. En tout cas quand elle alobaka toujours Belleville azalaka wana pona kopanza te. Ata soki lelo bato bazo yembaka ke Belleville bien muto apanzi théâtre, Belleville atikala kopanza théâtre te. Bato ba ofinga ka Belleville, ba ofinga ka na soni. Surtout moi j'ai toujours dit avec nos comédiennes. Ba oyo bato kote la ka Belleville ba live, ba saleli Belleville ba vidéo. Ezaka kozanga soni na mawa na mitu na bango. Et aussi kozanga soni pona nini? Belleville abengisaka bango te. Boyebi soki oza bisika, oyebi ke oza na yo bienvenu te. Balingi yo te, balingi ata kosentir na yo te. Esalaka toujours soni. Balingi kosentir yo te. Esalaka soni yango omona bato mosusu bavandelaka kombo ya Belleville ayebi ke awa soki navandeli kombo ya Belleville na kokotisa mwa quelque chose. Na internet mobimba soki eza na kombo oyo eliesaka bato ebele kombo ya Belleville eliesaka. Na ba comédien nyonso oto omona kombo oyo eliesaka penza ezalaka kombo ya Belleville. Eza bongo. Pour la plupart ya bato balingaka toujours échec à Belleville La plupart ya bato. Batu balingaka réussite ya Belleville ezaka famille bota. Mais ba mosusu balingaka échec. Soki totieka Belleville na miniature. Déjà oyebi ke awa batu bakolia mbongo po batu bakokota batu baolinga kaka ya mabe ekomela Belleville. Famille bota. Ngana lobaka toujours na bino bozala na bino ka focaliser na musala. Bozala focaliser na ba film o botalaka ya Belleville. Bon, continuez toujours pour soutenir. Babiloba loba oya batu balobaka lobaka. Musala batu ezalaka ka koloba. Batu ata soki osali ya bien ndenge nini. Ata soki olobi ke non nga lelo na kobomela bango taba. Batu bakoyaka kobetela yo maboko te. Belleville na niveau oya za nango. Ata soki bolamu ebele oya sala. Mais bomona ki lifuti. Mais lelo oyo nalobaka toujours mutu abokila kofutaka yo te. Mutu oyo afutaka biso ezalaka nzambe. Yango bomona lifuti pe na kote penza ya respect kote ya Belleville. Zambe azaka ya bolingo. Babibiselaka toujours Belleville kandi ba matière mais bayaka na ba preuve te. Mais soki na kote na ngambo mosusu ba vérité komi kobima. Bomona na ba preuve à l'appui ezalaka ba preuve ezangaka te. Boyebi ndenge nzamba salaka soki oza honnête na musala ozo sala. Soki ozo lingana mabe pona baninga te. Yo motema na yo za polele. Zamba akobunda bitumba na yo.
ata soki baye na bitumba ndenge nini ka ndenge bazoloba na biso ke matière ya belle vie pe ezali bobimisa ya sika nini imagine kaka belle vie matanga kei ya Caroline mutu nyonso abetela belle vie maboko na kolata o alati tala siko bato mosusu balobi belle vie abebisi matanga alataki bien te bino peza bozaka suka wala boandiaki donc et pourtant belle vie soki akie matanga ka ndenge akendaki matanga bando tala ta mutu te mais bango bazwi temps ya kotala belle vie alataki sapato nini belle vie alataki nini 7e bagarre tout des chapeaux yo penza na belle vie azotia sécurité moko kuna pas possible na moko na seki datuna ezaka motuna mama bino ayaka matanga kojuka kokunda te pona nini abanga baobeta boyebi belle vie ayebi bisika si atelemeli abangaka te ayebi ki azalaka problème na mutu te abangaka te yango bomonaka ye bajour akokende kokunda alamukaka telemaka mpenza avec force akendaka kokunda mpo ayebi ke aza na dossier na mutu te aza na explication akopesa mutu te azokende na ye kokunda me bato mosusu bomonaki na ba soi-disant bastar oyo ya mboka na biso batikala kokonyata makolo na bango na jour ya kokunda te babanga ke bakokende obeta bango mais ye wana belle vie et puis elo mosusu po tobetelaka belle vie maboko la famille eza que belle vie aza na humilité ya makasi belle vie aza numéro 1 na théâtre aza penza numéro 1 tolobango aza numéro 1 na théâtre mais tango babengisaki bacomédien na matanga Caroline jour akokunda normalement belle vie pe alingaki atelema lobi naza na groupe nanga Bellard asalaki yango te amikitisaki ka ndenge bible elobaka na biso tomikitisa nzambe ye moko atombola biso belle vie andimi akota bisika oyo babengisaki bacomédien akoti ake kopesa honneur na ye hommage na ye ya suka na Caroline. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Na mwana mwasi oyo nga nalobaka toujours nzambe apambolaka toujours belle vie apambolaka ye mpenza makasi bafilme na ye etalemaka toujours apesa ye vraiment une longue vie akontinue toujours kopesa ye makasi surtout na mosala oyo azosala nzambe azala toujours elongo na ye po bato ya bongo na mboka na biso toyebi biso nyonso surtout la plupart ya biso bakinois tozalaka na sens ya agitation kande bomonaki awa bamishu baza na vitesse agitation ya kosakana te sur les réseaux sociaux kindumba eke ezongi la plupart ya biso bakinois tozalaka toujours na agitation tolingaka toujours tozala exceptionnel tosala makambo soki ya ndenge nini emataka soki ndenge nini ekitaka pe soki ndenge nini tozalaka toujours na basens wana makasi mais belle vie kandi en tout cas otikala komona ye na bagitation te yango bomona ata bana nyonso oyo bazojwaka na Bellard baza posé baza bana moko ya agitation te omona bato mosusu baza na likolo baza na likolo pete te eza problème ya likolo pete te eza belle vie akendaka koluka qualité aza besoin na quantité te et puis Bellard eza place ya koforme bandumba te eza place oyo bayekolisa bana misala. Est-ce que vous savez que eza na bajour mosusu oyo belle vie asalaka abengisi bana na ye pake bakende tournage mais alakisa bango ndenge nini bakomaka filme. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pona bandeko mosusu oyo bayebaka te en tout cas boyeba belle vie kandi mingi asalaka bongo omona jour mosusu ka boya bengisi bana bino nyonso boya
ake kolakisa bango musala ndenge nini basalaka musala ndenge nini bakomaka filme aza na tante ke non nga wana nake poto nakende okutana na mwana na nga kuna pe na poto non nalanda jour mosusu interview ya Maria lobi nga soki naza posé c'est parce que j'ai une mère oyo apesaka nga conseil soki botali Siana ezaka exemple na opesa Siana ntango ayaki na Belar azalaki na mwa baagitation Siana azalaki na mwa baagitation mais donc nakojouer ka na bafilme na ye bolengai bosentir ke mpenza ke mwana oyo aza na mwa baagitation mais baagitation na ye wana esalaki ka après soki 2 mois ya pamba kozala na Belar mwana akitaki mpenza ya makasi vous sentez que non awa bazongisi ye na nzela mwana akitaki tina ndenge nzambe aye kosala ye grâce mwana ayaki kobala bato bakoya kopesa exemple ya Luna oyo Luna batia ye zemi ya Luna ezalaki préparé je m'excuse zemi mpenza ya Luna ezalaki zemi moko Luna ye moko